TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Ah, on y va les gars, on y va. La justice de Dieu. Il y en a bien. La justice de Dieu. Il y en a.
Bukavu, c'est Kivu. En tout cas, c'est la paix qui est régnée sur Kivu. C'est la paix qui règne. Vive la République démocratique du Congo. Vive les léopards. Vive Fatih Béton. Vive Théo Wabi Djekassi. Il est minuit. Ça, c'est le site qui vous Bukavu. Ah oui. Nasepeli vraiment makasi namba liboso depuis tobandi ba match na biso attaquer ba congolais et lelo to battre record malgré tout ba nungu ya l'arbitrage mais nzamba sungi et lelo biso to battre record bon na ba joueur na biso ba beti en tout cas to ça équipe vraiment kitoko donc Congo pendant to ça na ba joueur moko ya malamu donc to sepeli ne bete la ba joueur na biso pour la demi-finale pour la demi-finale to beta bango babana to beta bango to battre bango biso ta ba congolais c'est que to za na mandat ya sika to za de na makambu pe ya sika kota gina lo ba ki ba congolais ba kozonga la fimu na bango na mboka na bango na tala nzambe tala fumuki mbangu tala mama qui pas vite à Basali de barone bakende la fimu ya ba congolais tina banda kuna bango to beti bango fimu tina ba président na bango to beti bango fimu. Kake RDC baloba ebele ke tozwaka te lelo 3-1 papa bajene biso na mema bango wapi omoni mpo na chancel omoni mpo na usa omoni mpo na silaki bapesa bango bambongo balakisa bango bakende. La maman a prophétisé qui 3-0 dans la peste bango pena talo kuta na ebisi ba tozala kile ba ona bi o banga te tozo pese bango 3 beto pese bango 3 dans les sengo makasi en tout cas ba beti ba le kitoko sans faute jamais to ko gagner libéré Liza biso lokola mama la lobby Liza biso. Papa Tozane Sengo. Depuis vraiment quand on est bandit, en tout cas, Tozala qui n'a moins espoir, mais Tokomi n'a tamo Benzamba Salbiso grâce. C'est seulement grâce, Tonzima quitté. Mais vraiment pour na lelo espoir eza mateleki wo to pesi bango biloko mbala suka ba peta mikie to pesi bango nanu ba debi mo boye o bakana ite malgré arbitre na débat azali contre biso mais nzamba sungi penza kenon 3e bi pena en tout cas ekamusi mokili en tout cas ba lobaki ke ba kozongisa biso na fimbu na palais mais léopard a frappé bango fimbu chikot ya tuko bazo likolo to zongi bango Palestine. Un but dans le tournoi et peut-être un deuxième. Yohan Wissa pour s'élancer, pour marquer le gardien
est parti du bon côté, mais Ibrahim Koné n'a pas réussi à sauver. Wissa marque et forcément le Fipou est de sortie. La RDC met 2-1. Là aussi, il fallait avoir du sang-froid pour Wissa. On a presque l'impression que Koné était sur le ballon. On va revoir ça un peu plus en détail. Mais c'est terrible parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des occasions pour la Guinée d'aller marquer ce deuxième but. Et derrière, ils sont totalement déséquilibrés. Et tout un symbole, hein, Wissa, l'homme en forme, l'homme dont on parle beaucoup du côté de la RDC. On revoit ça, les petits pas. Ah, il est un petit peu lent, il pousse pas assez sur ses jambes, Koné, et le penalty n'est pas si bien tiré que ça. C'est pas... Mais il est hors de portée, c'est de là l'essentiel. Bon, tout est à 3. On va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte là. On va essayer de vous renvoyer demain. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka ba million na mboka banzela ezate dele sage mai ya microbe peuple azali kolela baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez.